100%. Congo Cool TV. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers fidèles abonnés ainsi que les internautes qui nous suivent dans ces moments sur Congo Cool TV. Restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Cool TV et vous ne serez pas déçus. Des Katolobara comme d'habitude. Babi Congo Cool TV, chaîne Mokoya Elengi et Meme Larabino Babilo quoi bien. Ah, il y a les lopenza vraiment Izaka Yakano. O babara o bimano ne loro msusu okutena ngo okutena loro msusu le banango Mimi Matondo la femme légitime moi aussi place à Sukisa papi d'Etienne veut dire Asuka neka wana Mimi Matondo maman na préférida maman na Priscilla Johnson vraiment bambote belé bambote vraiment il y a trop de kabalobaka photos à la peu reconnaissance qu'on a cause à un grand na bateau ba osala ke bo Mona Lisa mansi masongi songi ya monde balobi ai émission oya miroir de star yangone esa marambu to continuera toujours na songi na sima ya caméra na omona Jojo Komingo donc yende mtosala Lisa zala na robusa na te babi shege ai yeso asimbio apanzoto nini ya panzande image nana bango en tout cas ba merci ebele talakande bomo na ngaya ko ba trop ezate lelo tozolo bela marambo oyo ezo salama au moins que batu bazana problème bazana souci est-ce que borondi mango maman na préférée motema ya papi de tienne fumundsako yoko nzima marambo to ina matanga ya maman Pauline Yampagna donc veut dire moi si ya Pépé Calé papa Yampagna est-ce que bokoki konzimelo kwa boye vraiment moi batu bazana stress bazana ba souci na bango bazolela maman Pauline ndenga tiki biso. Est-ce que vraiment place ya koya ko sala penza musala maboko ezana matanga vraiment atabino moko nalobi Mimi Matondo atayo moko fumundsako nansimansima na ebité tamso bokasa misala maboko yeko tongela mba to ebongisa ni to esala abamba mapapa ya place matanga yebika mambo ezalaka ebele na kolobe belé te Bruno Kiala Kisal babi Bruno Kiala Kisal clôture de l'Espagne na ebika yoku to rataka marambo te ozara toujours branché na Congo Cool TV Mimi Matondo ko dia kolobela te moi c'est di balwa kanga masolo nyonso tala total en biso nyonso to découvrir ngana bino ensemble to yoka pe to mona misala maboko ngo eza nini pole msubo kanisa ke ba okanga emsuli puta ba otonga me na olobate na posa koseka na posa kolela bande ko ngai na posa kolela na posa koseka na kansinga na bino to découvrir ensemble to monango Mimi Matondo ngana bino to découvrir kaka soki mutamsala maboko ngo kosani na matanga pardon tala ko na mo bosala mamboloba to découvrir ensemble mutamsala maboko ayako sala nini na matanga ya maman Pauline ozaki mwasi ya papa ya Pépé Calé o ya uta ko tiko atika biso pe maman Pauline ya uta ko tika biso pe lisusu atona kati ya bandal donc na esengo na koseka na mawana pasi ba balancer les biso image en tout cas na lisungi ya réalisateur Jojo Komingo c'est la bino nanu botana moi extrait ya mutamisala maboko musala rosala donc commentaire ya trop exaté misu na bino monde et mona kaka
responsable matin et Bibi. Non, j'en appelle mon Roger. Comment on a Comment on a Roger Ben Roger petit passe de Max. Il vient à la bête à musique. Donc il y a une picture de eh mon cher. Obomisanga pamba obomisanga hii Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Merci Jojo Komingo elongo na Chege Babi Chege Jonathan mona bato muki en tout cas vraiment merci beaucoup na image o bouti ko tie la biso awawa na kanti bomoni bino moko donc na posa oseka na posa olela na mawana kanda na moni matutu misato alelongi donc na mona Jojo na moni mi matondo na mona so iprino ki la gisal vraiment misato mama na ebité misaleze belle vraiment ya kolobela trop ezate pona yebi na ngai te pona monika ba obenge moyibi na ebité soki loro nini ayaki kosala natambusa micro na ngai pour que biso nyonso toyoka soki loro nini oyo vie mutamisala maboko ya kosala vraiment sonaka to découvrir msala maboko eza kitoko mingi eza kitoko mingi comme on te tourne la carte à bandal, bon mon les banini. Papa excusez bonjour Papa bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé normale, à l'aise, sauf que tout ça quand on matin on a venu à papa Nabiso nani fait pépé calé à tika biso il y a des syllabes à nébélé né les lopé moi si naïe au perdre 3 jours avant donc le roi deuxième jour. Ok, merci. Bon, Maramou Chukoleka Awa, je ne sais pas ce qui au monaki façon des ordres de tout ça la Awa, Bandeko Bete paraît que m'tamsala ma boko to ebité na kati ya matanga. Nani viemo jomo wana ba auto beti lo kutuana. Mais ezamawa vraiment, ezamawa. Maman s'il vous plaît, ça chaîne nini. Bon, depuis ce temps na Congo Cool TV, tout ça na Congo Cool. Non, esa chaîne internet. Donc Nengozolo Baboye, monde entier, bazota la yo que vous comprendre quand même vous comprendre quand même papa, est-ce que vous expliquer biso garçon na bobande ko beta wana pour vraiment façon à beta meli to yebité, moto ateka ki ko to yesu ba beta e bongote. Donc voilà, yo ko expliquer biso lo ko nya sala ki na kati ya famille oyo baza éprouvé pour que bo beta e bon. Donc eza vraiment mawa parce que Bamaramba boye kini na ebité
Comme la présidence quand même qui n'est vraiment donc je sais pas ce qui batu mutoko zanga mawati na niveau ana. Donc Azamoyibi moko boye ayaki na matanga c'est l'explication de ngape na zui na excusez na katiote bon place wana na tomoni bat basaki ebele façon oyo avimbeli bon oui akoko za Moyibi mais mutunyo soye kaka obandi ko beta kaka bongo son ke boye ba sur c'est vrai que azape Moyibi hein parce que so ba beleli motu confirmation na bateau bazalaki wana netinga na yaki wana pe mois avant tant bando interroger batuniye papa problème nini yo oyo ko sala ouais ye il paraît ne bavana na matanga bachaka bakiti balua bakiti po bato baroya ko assister na matanga ne biso tola wana déjà depuis jour maman Pauline a tika kibiso depuis jour wana tozola la kana mais Moyibi wana aye wana sibitima aye wana te mais akei place au tozoluara bakiti place au balua ki bakiti ke bapesa ye Sanchez so bapesa Sanchez aya na matanga ke batu na matanga ndem batindi ayezo bakiti wana tu vois donc asali lo mo ya bongo batu ke batu matanga batindi babimi lo membre ya famille batu matanga batindi ayezo bakiti chose grave chose étonnante a loué sous mutuka ya batu selon explication chauffeur on a ninga expliquer biso a loué mutuka batu pour akende nango kuna po bakende ko joa bakiti doit telemisi mutuka a joué le roi express neto luaka le roi varié qui toute sa course na zo bakiti na ke sika na matanga donc na chauffeur on a payé bika lokola batu ya matanga ya maman Pauline ndem tu batindi soit di soki pe oncle so pas que non se présenter ndenge ni to ebité tant komi kuna nde batu kuna babité bon do baluaki bakiti baluaki pour un dire so pe pour une dire ya ba jour boy ba jour ba pesaki to balobi bongo ne bato ba bisa vatama yo poza mutu matanga to koma kuna to kende ko vérifier to ba komi na matanga nde yo sala ke mama nde yo sala mutu ngwa ye wana bato baluaka bakiti bato basala baluisa bakiti location nde bakoti wana batu na bino boyebi mutu oyo aye kwa louer bakiti nde ba rokanga Moyibi par là ne ba c'est tombe to tuni chauffeur ayo le matin yepé aye na compte ka azwa mbongo po ye aza membre famille alouaki po ba ke joa bakiti donc c'est ça. Mais il paraît que balobi chauffeur a boukani 2000 ou ya suka balbi bobeti pe na chauffeur est-ce que chauffeur yé po ye mutu ngwa cité ya lobi ke bazalaki na chauffeur alors bika bazaki na chauffeur on y wana abanda ko tanga pe mutu batu batindi so ibe vie nani anda ko tanga tellement kubele kaki makasi donc ba mettre ba yaki wana ba yaki wana bele po ko samamba bon na place matanga te biso to za o mutu akufi azaki maman boboto na tout le monde ko sa micro baladère a témoigner malam pour na maman donc ça qui maman moko pour notre bengo 12e mérite sûrement qui ont 12e mérite parce que to za nyoso to yaka wana ndezala na ndako ya président Tshisekedi ou ya kufa donc tout le monde yaka wana de social les ala wana to pesa donc il y a plus que maman social pour to yaka wana to liaka to sala nyoso to lingi donc c'est un peu ça to za la mawa ya sala ba blo mo bon mo na te je mérite frappe so to za ki bien to bloquer to ketiki na la police mais to monte faut traiter non biso mo aso non kuba liboso après asura que ça hémorragie kufi. Oh là là ah nakanisi bino mo bozoyo ka mais papa na ngai limbisanga pona zio ton na bi pas on donc to excuser biso papa na ngai comment pourquoi bokene kotike na bureau la police te bino mo bozui charge lo kum ko betaye fallait boketika ye na bato ba yibi mibeko pour que balandela ye tant mususu pe ko keko za la vérité ozo comprendre na ndenge ya torture wana ay konzimara ki aza Moyibi ozo comprendre. Il y a des gens au bazaki wana ils na batu déjà bazaki pour matanga bat bazanga rata parce que matanga bat bavanda ki nde za la bavandi ebele mais donc ba bandi ko interroger nde ye abandi ko loba ba biloba wana ba presse bezaki wana na bité so yope ozalaki wana parmi bato bazalaki pour ça juste na venir sima ba presse ba tebele bazalaki wana ba juipe ba image par rapport ndenge ba bande ko interroger jusqu'à ce que ayaki ko zo frappe wana tu te bete to zaki na confirmation poto batuni akomi ko abalusi maloba komi azamuto aner
Azamuta Aner. Azamuta Aner a service ou renseignement mais pourtant biso to biga président Félix Wakoti a suspendaki ba service nyonso wana. Parce que yo muta Aner o yo mon place to kangaki mamo directement mo. Ya lobby vraiment kazamuta Aner. Ah oui, aloba kazamuta Aner. Alors kazamuta Aner. Mais tant que lobby kazamuta Aner. Na place au bobete poniti bo meki kan ngana zo ko insister pourquoi pas bo me mettre à bureau la police. Yo linga to me mettre à la police. Oui. Ah, yemo na kuba wana. Ake miluka la police pour ngana moni bogo. Parce que moni excusez. Est-ce que zo e backer ndenge bo bande ko betaye. Soki akufaki yebisanga. Hein? Soki akufaki ndenge bondo betaye oyoki kende konayo oui akende ko sala loko mo bo musala maboko e futi liwa ongoza ndenge nous soit batami beko baye bakiti sur le terrain balobi ke binonde bobomiye ebisanga quartier oyo hein bonga botiango wapi. Maman, même la Bible dit ça bato ba Holanda biso ba chrétien Holanda biso na batu oyo même yo m'opposa chrétien je crois bien au croire en Jésus-Christ non aux croyants urbanini mususu je crois bien donc Bible lo bien le salaire du péché c'est la mort tant ouye azoluka koyiba azoluka ko sala soki benini faut azwa kuba soki memela liwa biso kutoza malamu biso kutoza malamu to décider bon ya ko tsikaye ko beta après ko tsikaye soko to musuba ko chapi po idée comment ko ya chapine saibo pour koyiba na butu mais na moi bongo donc on habite des escroqueries to place à Matanga en plus na Matanga ya nani lisusu ya moi si waza star mutu moko azaki célèbre na mboko aza na habite na bengi héros pour aza légende asali makambu ya donc makambu ya minene na mboka au monde entier bayebaki papa Pepe Kale ngakuna ko benga ekoko voir même. Merci beaucoup nakanisi bolandi balobi moyibi babopole lokutu azwi bibotu donc nyonso wana ya yemoko parce que aki ko sala misala maboko ezebele akota verni akoku merci vraiment merci papa na sepeli mingi ndenge oyebisi biso makambo o ya moyibi mais papa kokeno mwana kite pona za mwa mituna rotuna lisusu sikoyo à propos ya chauffeur. Parce que moyibi oui c'est bon parce que bobeti moyibi parce que mon ami parce que mon anda lo bakyo ba limbisaye c'était ça non azo senga pardon ba limbisaye ndenge toyo ki nakati hotel na ba image mais oh là là chose grave chauffeur à bateau innocent ndenge toyo ki po ba image ba boy comprendre mais abukani mine oya sukami balé parce que ba kanisa ki baza na moyibi sikonde bobeta ki na chauffeur boyebisa biso parce que chauffeur aza innocent ezo salon ndenge ni pe idée na bino zanine ko beta chauffeur et yaki après comment pour chauffeur tant babandi tant bamoni déjà ko babandi ko betaye ndeye ayolo bake nazaki ngamoko te nazaki na chauffeur mutuka kutu eza libanda te tozaki mutuka pe tozaki nyonso tozalango mais sikoyo biso eloko to loba chauffeur na kati oui malgré tangaki OK d'accord alobi mutuka eza libanda tango bat babimi libanda ne bayo mona chauffeur chauffeur oyo konti sa kuna na lopango to bazuku bali place mususu ta justement la kati ya lopango ya fait papa nani Pepe Kale donc azun kuba na kati ya lopango neto yo kotisa bayo kotisa chauffeur ba misusu baye ba une explication te neta maman moko azaki wana mama ya musicien mo pa kufa madilu maman moi si papa nani papa sans souci il nazala ki wana tozaki ensemble tozapi ba image maman ouais il n'entendait couper ça oui maman wana neta yo lo bana biso ke non aza innocent chauffeur oyo ayebi velo côté yepé a escroqué chauffeur na loué ndé par là t'as ko tika les premiers soins on a déjà 2 minutes na mabele premier soin même l'hôpital so ba me vimut ba pe le premier soin l'invité maman merci beaucoup vraiment c'est gentil c'est pele mingi ndé to solo koko ke no merci beaucoup na kanisi binomo bolandi ai ezamo ape pasi babi musala maboko efutaka ye moka bi le salaire du péché c'est la mort na ebité soki bible oui et le baralango mais soki ko comprendre bible mal donc au sala la mabebele ye pa ke na ndenge nango promesse de papa merci papa
yango na lobi papa, est-ce que vraiment modèle o bobeteli vraiment na yebité soki bomona ki batamibeko bazate to nini bino mozui hein vraiment mona mboko hein ça no lo mususu babela diplôme mon diplôme d'okima ende mususu mais o babeli ke muy bien et son ramabe ponini l'état sikela biso charge wana beta biso mo to charge vraiment na yebisaki bino makambo yo na posa ko seka na mawa so ka de mutu azoki me bato azoseka vraiment donc yo za na wana teme ba pesa yo charge ko loba kiti to yebi yo te c'est là pardon l'état a yebisaki bino ke bozo charge ya mi la ndeti na mboko biso to mona ndeti nga bena na mona ka l'état pesa biso charge wana po nga soko beli muyibi mama na kongonde fozo lo kutu to ngonde yo place tout to ko sebla to ko beta yo to beti yo po za la raté mama donc biso za la mawa ya kolela mama Paulina mais bato mususu batana ba kone sengo ya ko yiba ka biso ndeti ba kiti ndeti papa mukolo bongo ayibi biso aza donc la meli momo donc fozo kaka bosangisi na chauffeur bobuki emine maza innocent nga na yeba kutu te nga na yeba te que chauffeur wana za innocent bato naka quand même te biso to moni contact na veste to moni c'est que papa aza mutuka c'est que chauffeur on appelle ayebi cop ngonde le chauffeur to ngonde chauffeur moi 2000 longwe après boye ko comprendre que ça qui na ye innocent aussi mais dommage pas ça da premier soin donc ils a coûté un hôpital soko ba ke mutasora na premier soin attend un match après ça na boti na va après so Fares donc bozo trouver normal ko beta muto bato oyebi est-ce que boyebi ke soko to landi mibeko boza na droit ya ko beta mutu boete kala na mibeko wana pe bango pe ba mibi baza pe na droit ya koyiba ka biso ta kaka na droit pour la ligue kaka na droit biso tout za na ligue ya ko beta batute c'est que bango pe batika koyiba pour moyibi biso sikino koyiba biso pe bata ko beta to tira so ko beta bino so idée na bino za ki nini botumba ye to nini nesinga idée na ngamba na zaki nango na mboko mama po kaka biso na bandali mo ba pine sa kasute po ba pine sila so ke to zaki na ba pine lokola ba commune mususu to nga to tumba ye olobi nini na bandeko bazolanda mais conseil na opesa ndeti bato ba yibaka uko yiba na yo place bato bazate mais place matanga mama ta yo moko place bato zokuta na ba 200 personnes yo ko yiba ata yo moko soko lingo yiba na yo muyibi nga conseil na opesa yo soko zo yiba place o moniki mtaza ye moko o yibi na soko moniki place o kimezate akobeta ote po a na soni mais yo yiba place o bato ba vendre ba 50 personnes par jour na conseil opesi moyibi do yo tindi na tinda yiba na mais place ba te belete mais yo comme to tinda yebi nu peka mbombo makaba ngono pourquoi bezate pour ça na kopa bien nga yiba te donc ka yiba mais ayiba place o ya calme pour na minute solo to ça dans na kanda soit yeli surtout donc oh ya tout abi pesa la sango po yomoko moni ba États-Unis bimine loin biso to bimisa ba États-Unis Canada Suisse vraiment la kasi bino mozoka donc moyibi soko tali donc ils sont commentaires bino mo bomoni donc afimi ba bitutu misato États-Unis Canada Suisse donc États-Unis Canada Suisse prochainement soko ya kozwa skoni wasko to kitani na Afrique ba Zambie ba Tunisie ba Canada en Europe ba Ghana donc biso elongi ya moyibi biso to betaka selon pays donc totalité interne na à cause de Afrique il faut Europe ya mo na zoki États-Unis Canada Suisse mais to peksa bango ba ibate za conseil soko moniki musale zate bundana bata chariot bazali bato ya mai pe bazali bato ba obateka chasser pe bazali to lobita ke lokwa musale zate foko maka moyibi te ba misale za nango to mona ba fanga na biso ba chariot ba kuma ba chariot izaka te ke lokwa uza musala te foko oyiba te ba coup de mezali conseil na pesa ba onka yango na maximum on ba ponana bango musala wana po babi musala nyoso za maboko kabiso bato pona so musala ko beta po musala ko beta pesa musala maboko Canada Suisse po ko beta na maboko po ba exagérer ça maboko mais merci beaucoup vraiment la CPL merci papa la ngai ya ko lo mingi zete donc yo sekande mingi ezali vraiment aïe tolandaraka merci beaucoup
Congo Cool TV. Nakanisi bino mo bolanzi commentaire ya bele zate ya koloba trop ezate biso moka tomoni nakanisi mingi oyo botali bo comprendre misala maboko ona lobaki misala ezebele ya osala même kotonga bilama même ko bamba papeza musala kwa koyiba place ya matanga et puis place yango ya matanga ya koyiba wapi na libota oyo eza ya moto asala kombo ayeba nindi ti pepe kale hein bato bazana na mawa ya mwasi ya pepe doki mama mwasi madame ya pepe kale auti ko bungsa molimo na ye mama Pauline hein na kata bandal et puis yo ya koyiba bakiti vraiment parce que le que c'est un passi chauffeur à bateau innocent bukani minimi balé to boye boto zo ba image ba boy keto lexango talaraka hein ba boy na bango moi to lexango vraiment ezate ma bo comprendre kaka ah na leli mama mimi matondo musala ngo baki yangoyo falo salomo na modèle papa betami musala maboko futi mususu verset biblique le salaire du péché c'est la mort na yebite so ya kanisa na ndenge nini donc ya zui na mara moyibi atika ba bi l'état tika bango charge donc so moyibi ya yibi bango moko ba betaye donc ba kokipe ko bomaye et ça bien te na pesi nazo pesa conseil na bande ko na biso soko bo moni ke muto aye ko sa musala maboko ayibi bino biloko na kati ndako na place bo betaye bo ketike na bureau la police fait ça pembe na bino bango nde ba ko sa charge na ye et ça bino tende boko ki kolata place wana bo buka mibeko na pesi merci nanga na caméraman na biso Jojo Komengo na Shege merci beaucoup na ba opi balanda kinga na lobi na obosa na bino ti ba fan nanga ba critique na bino ba conseil na bino yango esala ke liza songi ya monde akoba na kopanza akota na osala ki songi ya lelo pena mwa to sala ki songi za te bino mo rabo mone pona bona na sala ki songi ba beta pesa moyibi lelo mo na tonga makasi za te ma webi ka ndeto salaka ba merci belé na pesi encore merci pembo tenanga na boss nanga babi boss des boss ya sola la likuku mati ya sola na intiété ya sola mbamo carré babi yemoko fumontsa ko papi de tienne simbi masola bien depuis Londres marambo bien préféré da Priscilla Johnson Joyce Jared Vainqueur bambo tebele depuis Brazzaville Talarabino Bruno Kiel qui salo clôture de l'Espagne o ya kangani masolo ya kin balobi Bruno Kiel qui salo veut dire poto kin et comment le rôle ai le roi mon la classe na tongo la media zongi ngai baloba rara bongo mimi matondo moi c'est libala babi la femme légitime maman ya bane belé motema ya papi de tienne hein gauche à droite c'est motema ya papi de tienne na kati ndako papi de tienne na ebite so pc agini aza propre aza kitoko aza elengi so za ki biloko kolia na meso ngobo ya été veut dire baloba kaka ezaki elengi mingi pe kitoko mingi ya kolanda biso na pesi bino merci na ba o balanda ki biso na Congo Cool TV babi Congo Cool TV news eza cool émission ya cool ba film ba histoire ya cool ba star nyoso boyebi kaka na Congo Cool TV et boza dessuté vraiment na kraka bino ngai na lela bino ya grave nakasi tokute na mikolo koya bo sepela ciao Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV.